ngana bimana kari ozala ba preuve ngala na kari to na isabatu ke ngana mona mutakala kari mati bili ba mono kana ko sabatu pikara éducation ya Karine azano nako bani azamo aza fimo nako ba aza bata inanga o senti ndo la na moment izaloka pondu oko sanctiona tabate parce que tona lo ba ke na la na kari batu bele ba yeba makambo na lo ba tina lo ba na ndo bomba Karine na ndenge ya mabete atikala ko sala batsa implice na orchestre héritier orchestre héritier kaka ye moko patron ye moko leader biso tout olanda ka héritier ozomona bolinga ko pesa ye ba charge moko te o Karine on entembe mbate aza simple chroniqueur simple mbeya simple bulawayo simple mame baka simple tangilanga bakabosete tangilanga bakabosete quand même aza chanteur na rati artiste musicien RDC naza ana poto kabosa ibani kolekanga te 8 7 6 5 4 3 2. Salut chers internautes et surtout ravi encore de se retrouver une fois de plus et surtout Mbote mingi na balandia Beaux-Arts TV. Donc je sais très bien que je vous ai tellement manqué, hein. Comprenez que santé dérangeant qui moi moukier, le corps aussi a ses caprices malgré tout, mais je suis déjà convalescente. J'espère que Bozora voit Nangandengeza m'a toujours dans le souci de servir nos fanatiques qui sont toujours là branchés scotiers au Bazalara, toujours tout prêt à Kolanda Bisso. En tout cas, grâce par cœur, votre humble servante. Donc, je suis là toujours de cœur avec vous. Merci pour toutes les personnes qui ont pensé pour moi, moralement, physiquement. En tout cas, un grand merci à vous. Là, je vois déjà également mon grand frère propre. Donc, hein, moi, bah, lobby vraiment base, Nara Naratia Mulhouse. Hein, mon représentant valable, vraiment, mon grand frère. Didier Wayengolom à la taille avantageuse, je te vois. Merci pour la solution. On peut s'engager voix. Hein, la CP là qui a trop. Et puis je vois encore Coran de le Padre. Donc Coran de le Padre, moté ma mère Mukesha, Nakatia Milouz. Donc Batouba, ça la grâce par cœur à Zala. Bangoana, je vois encore mon vieux Faline Dombasi. Donc mon vieux Faline Dombasi, la CP il y a trop. Donc hein, mon ninga ya Pichu Bemono. Donc, tous évoluent toujours dans cette émission. La biso. Super play à Paris, au senti que Paris a vraiment tombé. On a Jordan Fonseca, super play à Paris, Claire Boboula, les mignons garçons. Les sénateurs Bobo Bazola, Epsenga Nicolo, finalement mes condoléances, les sénateurs Bobo Bazola, Nabosani Souté, Olivier qui a la espoir, Yabana Mbinza Nyoso, Nabosani Souté, Platini, Mouindou, Nakati à Toulouse, voilà, Nalingabongo, Miniateur, Audrey Miniateur, on appelle ça Mbo, des places aux Anakati à Grenoble, Babi, Année aux Bino, j'avais Wata Toto. Plus que tembe nazaka na miko ya grâce par cœur babi to panzaka nteke ndenge zalaka babi javi wata totorina ya tembe mama dona Bercy na bosani binote na bosani de na Sabina Wanani via vanda pemene ya Bercy mais chanza kombo berson chanza kombo arena encore arena miko na longola Bercy pa vina ngana vina Sabina Wanani babi encore arena babi hotel ya cher babi vanda penza pemene batutu bolinga janvi wata merci, tu es voulu dire. Merci beaucoup, Janvier Wata. Le mois bataille et bikaka, voilà base na donc pas moyen. Et puis je vois encore également base na toujours na Ratia Mulhouse Costa Kilo et Mboka. Ah non, c'est là vraiment là quoi. Costa Kilo et Mboka. Et puis je vois encore Pati Koussou, un grand merci. Et là, je démarre déjà. Poto Kota, vraiment, Naratia Maman Nalikambo qui fait couler beaucoup d'encre et du salive, hein, surtout particulièrement Naratia Kintiasa. Janvier Tomoni, Moko Abiso, hein, Otobenga vraiment la patronne. Karine Mokonzi, je ne sais pas si c'est de ton côté. Qu'est-ce que tu pourras dire par là, Karine Mokonzi, par rapport à Kaya pandémie au Covid-19 et frappa qui vraiment monde entier. Donc, étant que y est intellectuel, avant de dire que non, à ça la moi chanson moroboye pour kaka pour nous compatir toujours ensemble na katia maladie. J'espère que Landa qui ba image et puis au tala qui clip selon yo. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça?
Ouais, na pesi mbote na mère nanga Olga Mbimba place aza pour na bosana pinda mère mais na robusa na te par rapport à bolamu salaka bolamu non sali pour na Chalice Mangoki sala vraiment bien na qui question très bien oui na mabete Karine Mokonzi la baronne oui la baronne la patronne banani faut bien il y a ba chinois te ya banani il y a ba chinois il y a ba charge c'est bien la patronne musuba ba te musuba la patronne on dit Kabila Rabatu ya banete la patronne Kabila Rabé batu kasi on ya ba chinois ya ba charge mais janvier te ngana na ba la patronne na ngana bongo yo zala na rati ya ba charge ya Karine te ngana ko za charge te taka na âge ya janvier ngana ko za charge te mais ba charge pe ya Karine Mokonzi pe so rotali na bango bozaka génération moko baza ebele bien sûr mais na makambo to génération moko te au monde amene que janvier pesa makambo liboso na bango nga janvier na yebana liboso ya batu tout ozotanga kombo o ba charge o ba défenseur o ba nani nga za lokwa likunzi na ndenge mabete ko babike batu tout basalaka kopo wana na ndenge mabete na ko saote ba photocopie ya mokanda ya janvier wana pena ya Miriam Wete ya bastara yebi wana Nathalie Babia lasibi na yebi to kota nanu mama na likambo sayo ke batu tout na poto ba yebi ke wana tout o baza wana baba photocopie ya mokanda na ngaka oh na ndeni na sala kala yango bomba ko mosade lo mais lifuta na bango eza nini lifuta na bango mingi eza ka rankine eza na ba place musu ba kuma limite babima pe sala bango efula bango ko bima mutabima ka janvier kana ki charge na bango te biso babima te so babima ba oyeba ke o kingandi na tangelo bakombo tengena bakombo ba influente na internet ko sote bango nyonso nde bazana ba ebike janvier aza leader est-ce que so na banzo na génération na biso na ndenge mabete na génération na biso na génération ba jeune garçon au côté internet na ndenge mabete mutalikanga na succès za janvier yango yo pe banani yango bako mo epole boyo po mo ya trop likolo bo elo yango nini esala o donc omi tia trop à première place na trop te zani mamba poto mte fo poto nemba komisanga place naza o senti que ya uli mushina obenganga na fandi pendo mo Jordan français ka super play à para bengio o vandi penza lokwa maman Brazil beaucoup maman social grâce mbizile mo pa bengio o senti mère na so Olga Mbimba bengo on otanga bata ba grand o senti na ba bengo ba peso console ka ba Miriam Wete ba bengo mais bango bongo te bango fo lycée bo sanga ba teka banana ba côté la Karine banana bo o senti mère mo kuna bengo o ba côté po ba yeba ba ona makasi mais ngasi na sala kombo na mizwa kate mais ngana na kombo so batangi 10 personnes o ba sala succès na internet o pe baza toujours na succès nga janvier wata totori na tembe ba tanganga ngala le kan équipe nationale au moins internet il y a lelo na ko sayote ndeto banda so le kin équipe nationalité oa shoti oyebani pété so le kin le Kardashian té oyebani té expliquer biso na équipe nationale wana ezalaka na contexte nini équipe nationale za bord na biso to sala bord na biso par rapport à internet ndenge zalaka ba tutu ba yebi nde ba wenge salama ndenge ba orchestre ba quartier la té salama na compte musique biso to sala tout nde to mona apneke équipe nationale de la presse tout mona mususu ba équipe nationale ya ba père bando sala mingi ba maramba ya politique c'est peut total par rapport à divers nde to sala eloko na biso ba Jaël ba Cynthia Wadol ozomona bangai ba Peggy Tita bazala ba Nyama Kor bazala moi to aka mo belé ba René Abiri to zala bena ba mbeyambe mame baka bango to zala di nombre to sala iloko na biso epesa biso makambo yondo mona mneke oui total ape musika te to mo benga les Kardashian ba dimona kuna ba Fifisiwa ba Grace mo ba Christelle Kabeya o mona mneke oui ba pe na vitesse na bon total sur une place musu to mo ba film na film ba Ken Piana ba Manike ba Jubek o mona mneke oui so ba pesi to pesi parce que l'équipe nationale pesa là ngasko na sala parmi l'équipe nationale senti mneke batu pe il influent vraiment so tangi ba mbeyambe otangi ba kingano tangi j'avais pas janvier oui oui so mona on est ça OK batu tout wana oyo tangi langa ba kombo bana na mike baba photocopie mukana na wanga penda ona ndinga ba jité ba masanga ba yebi so na benga ba masanga ba René Abira yebi penda oui janvier soda ofandi penda kinya masanga ngani ya makor na otambe janvier soda na fandi penda botita masanga pe sunga mo malgré ngam na ya na yimo penda janvier penda soda o saranate batu tout ozo tangi langa o ba charge o ba défenseur bon ba beloko te bon ba ye ba wala ba photocopie mikanda ya janvier
ponga na ndokumisa mwana na boyebi mbeyambe bamembaka ponga na yebi ekoleka batu nyonso ponga na vanda na ye bango bokumisa invisible bokumisa mutu mo emsu bokutana na ebiti bayoka e kaka boyoka e kaka bo emsu na vie botikala kolia na ete botikala komela na ete mais bosone ka appel vidéo boyeba na kutu te ka likolo kokumisa ye ndenge bazwa bango bomotambo Karine te bayebi ete c'est moi qui connais Karine nga yo yebiye oyeti ya bunda na balati moi ta marambu ya sala ti na kati ya ba Villa Nova wana to kesu na jet set affaire gola yo yebi masolo wana po to solo la Karine c'est moi ponga na Karine la muka na Karine explication monte oyo ko yebi te mais la minute o Karine oyebaka ya lobby aza Karine lelo te total ra ki lelo omoni Karine o nga azalaka na ekala na Karine o akomi ya siko na préféré Karine na siko te. Pourquoi na sens ni à perdre et belé tozo mona ba vieux ezo mata tozo mona niveau ezo comme plus élevé donc na ba degré comme eli donc tala non na cosité wana yende lobaki okosi parce que wana batu ba na poto wana fona tu na Myriam Wete ya basta na tu Nathalie Babia la sublime na tu pe mère na Olga Mbimba motema soro yebara ye na ba façon moro boye ke lobaki oyebara ye mais na niveau siko Karine comme eli peut-être que a sundengo yebara ye lobité na bete Karine en ser na ngana bana na na Milane na liana ye non il s'est pendant que vérité ou ils vérité face au micro les caméramans les plus sages jouanga ils a conseillé non puis c'est Karine Mokonzi ou babenga bino bobinga ki Mokonzi la baronne oui wana ye moko mutami pesa ouais zoa mais Karine succès ou azala na okala o zalaka na parce qu'on dit o zalaka non na lo bandi siko na yo succès o zalaka na ngozela kwa eleki pona ibaka Karine que surtout lamuki na tongo sali lo mo na sur internet ikangana mais lelo comment bien que oui à cause de ces locaux à cause à gauche d'autres mais et bon ba buzz na ya ça par rapport à clip na ye clip à sali à coronavirus rien à voir Karine abimisi abimisi clip yo talité Karine qui a dit que Léon na obunda na kakol ba filmer mali beni na biso que internet et indi mais so quand bisinga wala kutu moye muto rappeler nga kutu azati au monde na ba page junior so bati au monde que YouTube eza saturé mais bisinga ka Karine abimisi oui ayembeli coronavirus sikotala degré ko Karine ayembeli coronavirus nga janvier wata to compatir na pandémie o e frappé monde entier ki wana za mabete ke pandémie pour na monde entier pour na koyembeli mabete mais na sens que nga na zolo ba ke Karine abimisi eloko nga janvier wata totori na te loba te koloba bongo te loba ke oyebi mais ozo ignorer pour na yebi ke oza 24 heures 24 heures sur le net 24 oui net bien sûr mais aujourd'hui après ba notification c'est dans l'actualité mususu on a gomona openda ki na sur openda sur net o actualité bien sûr egangi même matin mususu avant na koto ka déjà pour yebi kana Kingandi boy donc oyo kité donc je suis la première personne à apprendre une nouvelle oza la première personne oyebi c'est que Karine ayembeli corona obi ke lekelinga pour Karine on na yebena kitasa Karine ata sopiso poa lobe indi na internet mais lelo Karine siko to loba nini banda ya koma la ba nord ba succès diminuer to par rapport ya ba marambu ya sala yango kanga je selon yo yango na yebi so que ça na batu nsu na vie ba finga te ça batu nsu na vie ba ignorate si omoni nzamba za juste et ça na batu nsu ba zo en charge pendant 6 mois emso ça na ba développer na poto batika lo zo charge na yo mon côté mais mutazio na ndaku na bokoli yo ti asomelo na ba soutien na ba sous-vêtement emso lelo comment finga nzamba za jise tant to ba tous ces pays ici ba te belé ba yeba emsusu mo wana te tous ces pays ici ba nyonso tout ça là et foutama omoni o nyonso zo salama o pona Karine zo foutama dans ba sort na ye janvier wa ta pardon la kati oté yango zo mec succès ya Karine o boyeba ya kala ezali soute pour qui impolitesse et l'équipe trop ezana ba tunsu ba finga te loka ba kofio do midi mon port grand mon port songa mbeli ba beta liko fide on rappeler nga siko une chose aussi a outé resala pe moi bon mo bona le grand mon pas oui loko ya sana na le grand mon pas tala siko le grand mon pas na nzoto na succès na nyonso amela yango ndiko yoka ke Karine ata sale logo siko wala nde mon pas mutakanga je yozo finga ba loka le grand mon pas songa mbeli ba beta liko fide les grands mots pas au follow midi au fingi au benga na ba combo o nyonso linga ko benga tete même ata ba yo lingu sheni code mboka ba sepela na ngote
bachador foncé kasi wana vie na ya palais là nango te na oyebiso ke batu tout o balingaka net o penda balingaka musique congolais po ba kofiolo mide ba batu penda parmi o senti penda ke so fandi ba ka ba kuku o ka ba V12 o zumba siko Karine osala nini à part buzuba kofinga bato siko bata bongo yo finga ye siko tango fingi siko talaka mutami pesa ko songa mbeli babetani profiter engolo banini yango na yebiso ke amela nzoto six makambo ba propos nini oyo mabe Karine Mokonzi atena envers mopa o mokonzi oyo zoloba surtout ayebi yango yo kovanda loko pesa kombo ko dia nzombo tala mutu loka le grand mopa o azanga stati na mboka o ayebani partout lelo soto otala pina ba c'est été musu na ndenge basala clip wana nde bayoka na Koffi Olomide seke marambo simbaka te yango peut-être que ye a se revolter eza na batu musu bafingaka na batu musu bafingaka te na vie Koffi Olomide le grand mopa yo ke finga tika mo baputana makambo musique yo kutu ni musicien yo ke finga le grand mopa Sonia Mbili yo ke finga we ranson yo ke finga Fally Ipupa yo ke finga héritier wa Totorina etini. Ah, une chose est vraie aussi à Bunda pe pour na ba orchestre belé et surtout pour na ba jeune talent autoroki koloba ba leader ya lelo tolobi tozui lo quoi donc tant que ba jeune talent par rapport à musique ya Congo autoroki ko comparer bango te na ba grand o ba sala disons et tout ça on a ligne ba jeune talent eza mabe ba déjà ba artiste tozui lo roi pour na mboka loka Fally Ipupa lelo MC mo na mboka lelo comme pina ke Congo bazolo de la l'air mo plus na ba mboka mipa pe pour ba Fally Ipupa ba faire rigola ba si là je n'en disconviens pas oui oui ranson ba beta ba papa chéri ba beta et ça la biso me batisa biso pe moi cote loka ba héritier wa Totorina et disque moko ka ozo mona ndenge oui par-ci par là zo tambola na orchestre et ça là te pour na ba orchestre belé ba binisa 15 disques 10 15 ba ozo ko chance ya signer ta contrat ozo mona me héritier bazo kende ozo mona faut féliciter ba on to benga mo ba jeune talent ba te du genre que hein dans le sens que ya ba leki ya ba ya tu vois mais baza ba artiste c'est le cas ba artiste ouais donc on évolue tu vois na ligne na kata aux paroles te mais tant au lobeli ba orchestre belé au Karine a déraillé par rapport à propos na mais si les lots ceux qui te tangi na ba orchestre wana tozu le roi faire rigola to te Karine Mokonzi loro nino esala que bango pe ba do bazala sous son bon terme te juste simple que baba porter plainte janvier na yebisaka yo na tout na yo zalaka na mikanda yo na lobi Karine Mokonzi za simple première fois ti chroniqueur ya musique fait rigola y a pas photo y a pas match az artiste munene mboka obona Karine mais ya Bouddha Ferit mais ko Bouddha Ferit monika le obika ba 600 m suko zala nango omona ka ke mutu nyoso ko Bouddha neti Karine Mokonzi oyo zolo belanga mami baka mbe ko Bouddha Ferit rigola na nini le pas muta oto bilisa penda m su live ne ya pamba lelo omona ke na 6 jours ya pamba 1 million de vues siko zo yebisanga bato loka Ferit Karine Bouddha Ferit au monde des abats mamou beza non mon on est trop primaire et ça on va façon na yo mon éducation ya mutu monsieur utaka par rapport ya ndako na bango moni éducation ya Karine azano nako bani azamo aza fimo nako baza bata waouh mais là wano ke likolo makasi non oki ko benga e bata te il faut savoir ko bonisa arranger langage côté wana maman ba Karine babala te na respect na ndema bete aza mama na bien maman musu batambola na bandinga mabe ezalaka nango oso mona tambola ka bien te oso mo bazemi mususu mère musu za na mère ba vina biso bagi Mokonzi batanya babala bango eza ba mère mususu na yo za la famille biologique na bango te pourquoi tu peux arriver jusqu'au niveau que obimisa ben salité mo bo du genre que maman ba Karine babala été ezaka ke ba yebika ndezaka ba pou mususu ezalaka na ndenge la kake père azo tricher akutani ka ne logo mo betan et tombezemi po imaginer ka babota Karine ye mo papa on de toyo kaka soi-disant eza bazé mususu okonzi bango ke ya yo ko zape ya yo te eza mo ba mso mo na ba tantôt plutôt ozomona comportement ya Karine nanu éducation na ye ana éducation mo eza non na c'est trop bas ozomona yango mona ki afinga mutu nyo safandi de même sous la critiquer fait rigola mais il y a pas photo il y a pas match jusqu'à présent pe abengaka héritier wata mon papouche ma ti lelo to koma nango wapi
po ye pe alobi a fula pe a sala trop na rati à la team wata te ko fula trop na ko sala trop qui courage na ye dans na rati orchestre vraiment elle était vraiment combattante ba Karine toi ba fan héritier héritier déjà tant déjà na maison mère na succès tant ba yemela héritier biso na ba Karine toi mi kito utala to utala héritier qui na succès na ko ba Karine abaksa un plus abaksa nde buzoba ke ya yene orchestre héritier abanda ko finga ba toi finga héritier zo star atali ka petite abanda ko protéger Karine na ndenge ya mabete atikala ko sala baksa un plus na orchestre héritier orchestre héritier kaka ye moko patron ye moko leader biso tout olanda ka héritier ozomona bolinga ko pesa ye ba charge moko te o Karine on entembe mbate aza simple chroniqueur simple mbeya simple bulawayo simple mamebaka simple nyonso wana donc yo zoloba no kaka nyonso wana kaka pona la baronne pona mokonzi la baronne msu pona bino na mokonzi pona biso te c'est déjà un nom automesana kobenga ye tu vois na yo sikoyo okomi na bandenge moko boya ba critique bakombo moko bozo tanga trop bizarre pona zoloba oyo mutu tu alandaka internet o ayebi Karine mbeya mame baka yebi makambo Jean François zoloba na loba ndaka tout droit na bi Karine na eloko te afimo bordel afimo ya ndumba afimo boy na yo caleçon pété musala sur mon ameke jeune tout ya poto ala tarasim abimana Karine talaka ngamo javene na vanda na yebi mutakala Karine oyebisanga bino makambo boluka na bakinyo janvier na tout na yo med fo ozala na mikanda pas bon à dire mais Léon na te kala bimana Karine o nzima parce que bato balandaka Karine wana na yeba te sentiment ni bolanda Karine pour ngamu tu na lala na balandaka ye pour sa charge M2 pour voilà ça kuiti toni po yo pe j'avais air moté to lo ba vérité na ko bimisango yango kanela ki o toni na ko bimisango suka ko mo pesa nga atindela ki o code mo boy koma ki te yango mo déborder bo jamais na ça suko bato ngana bimana Karine ozala ba preuve ngala na Karine to na isa bato ke ngana mona mutakala Karine batibili ba mona kana ko sabatu mais franchement ngala Karine alongwa na chambre na eli c'est rozala o kengela ye yango zolo ba bongo ozala o kengela ye mama la janvier yo ya ko kangisa nga pambe ya Miriam Karine abetila pe ya Miriam solo abisa pneke nakota na chambre ya janvier nyakola na janvier faut ça janvier ndenge akokama ata ko kilanga likolo azokoka te mais abosa na ko beteli o c'est pas ça kwa bima na chambre o ya lala o climatiseur na ye et ça la suite à une chambre o yanga janvier to la ne 4 jours parce que talaka janvier nana nzoto nana mai na makila yititi ya la parce que no la lanzela lati siko omoni ba nous ba nuzet siko sans sous-vêtements parce que yebisanga ngetele maka ngana pedete loka balekechu ngapna na mobali te o soulever sous point moko boya leke tu azala ba pede wala sous soulever point lali na nga o senti no lala na moment izaloka pondu oko senti ona tabate. C'est que Karine Santa qui a posé une dévoilé une émission boye. Janvier c'est un mystique na yebite abato bele obalanda Karine sobozwakani eza na basi musu na ndenge mabete boli misanga pona vike mikolo botala excusez nga mère nanga Olga Mbimba ya mère nanga ya vina so Robert Bikakala excusez nga d'abord Mamadou na Bercy bo excusez nga makasi Jolemba le cabinet bo excusez nga makasi Nathalie Babia Lassi s'il te plaît bo excusez nga pona vike nga na mwana ba maman Brazil beaucoup maman Soucet bolinga nga o senti maman nanga mère Tina mère sucre na katsa merci beaucoup Janvier excusez nga pona ba mo maintenant micro eza ya yo kanda yondo monike na baba tu eza na ba vérité musu na koloba ba vérité musu na koloba te mais so mona comme déborder bona ici batu ke na bimana pona comme mona comme déborder on a ça batu tu ba bimana lo ka ba dondia jet o bimana ka na ba te na ndenga mabete sentiment ni boyoka pour mona ke batu tu o bimana na ye na lingina zonga na question na est-ce que les tu pas à la rapide na ndenga so on a ebi Kevin Panda grand garçon ala tara bien tant na loba a on a mai na makila te na loba batu tu ba yoka bana poto bolanda biso na ko sa mutu te na loba ba vérité o eza kati nanga osomona ye kutu simakutu na ebiso kene ndenga va na kiti bona ndimite leke choko vanda bo ya solo ya solo oh simito boka ya makasi janvier makambo komo loba na émission oyo ekomo pesanga somo po nga na yebe na nga makambo te na ndenga mabete l'air moto wa batu omoni soko vandi olamuki kolinga kotumbola batu te omoso leki na émission na leka na bandenga bia mikumisa
ndongo tiaka bachoko no mikumisa ndomela ba C4 non mikumisa et commission ba C4 muto olia mbongo na ye osala musala na ye na ndenga normal olia na œuvre na ye yo kotisi yango su na C4 soko ya munene ne ya normal yo commission soko fande zo kumisa ngamela ba vitamine muto mona ngo normal ya mi ya mwete ya basala les sénateurs baba bazula est na okos Mania Wembo, la bière de l'X, chers internautes, comprenez que l'émission pendant janvier à Nicolo. Donc, c'est pour la première fois là, mon est vraiment à la montée. Donc, c'est comme si Pika qui est l'or mort boyé, aux ça que abandon démentir, l'or moussous aux allés cacher. Autos allez vraiment ignorant auto ebete dans janvier je sais pas et là on y a poussé au gars au lo babilo romo boza qui a c'est là la vérité mususu aux ab intimité au yo romo bimisa babilo ko pena na ibisa batu na lo bango boyete na bomba ngo papa va bien faire moto zo mona mais a comme de ko déborder trop quoi respect na ba ministère mboka o lo ka berisi wa tatori na ya tembe za mona na été asala 6 na mboko ya kala ti lo asala ra 6 sans carré. Ils ont encore fallu pour le loup. À qui pas Karine de Karine abandon fingi bandal le loup si le loup fallait qui pas été. Ils ont encore Fabrigas malgré M sous bazala ba souci bon mi balé M sport orchestre na bon ndé na mona ndé na yoka bazala ba souci ndé ba bimisi lo na bon entre na Fabrigas ils ont makambo na bango mais ba loka ba faire rigolo la fallu pour pas vérité wata amekate. Ndinga mabete quoi toi bato moni ce comme si na ba point beaucoup moni M sous bakari dans so ba fandi la moni loko ya kusala ti alinga akrimo abeza alinga akrimo iloko mobo vena biso Lopez Sambi na peso ba mbote place ça vena biso Coxon talaka vi na peso ba mbote place Coco Coxon de Paris janvier à Leli tu wana grand frère propre oui pour la naissance que maman sociale mère a tonga centimètre avec Kinshasa a tonga qui pour la délire n'a pas sapé merci beaucoup de ce évoluer dans l'émission to beta non ma solo ya mikolo par rapport à l'acoustique kaka et pesa mon butu entre artistes musiciens mboka na biso to mona fait rigola beta qui acoustique moko boye o pesa penzo en pleurs mais na part pe ya kabose bolembi pe beta qui acoustique siko autant que yo pe janvier aux alara na ba monde wana et là on nini yango oko tout le belami ni plus les gars qui ont vécu et ça là moi bien netinga janvier na vandika premièrement janvier star et internet star succès fou na carte internet mututu ayebi na ndinga mabeti avec Fox na confina lo bango pe avec Fox Olivier qui a l'espoir ya bana mbinza yebi bana tout ya poto ba yebi yango comment a bien mettre Dadi Bigi Saïdi Cédric Panda garçon plein allemand mutati de la rabatombo ibila yebi makambo Claire Bobo la mignon garçon yebi maître lourd olympique et mangimbo ba yebi ke pona na succès bilé ba yebi tout le bela mingi ba les gars qui ont vécu le ba faire rigoler ça la monde neti kabosé na ndinga mabeti na ba paramètres il y a ba génération ba to ba ça 6 na ndinga musique bu cha kabosé mais le na ndinga bien yo bina zakala te kabosé ba biloko na fusa ba ona ba robino ndibu te wano kela ngo musika te na mboka oyo Jésus de Nias baba tout le monde qui a félicité ta auto beta lelo live mais au senti carton partout vient sur rançon ku tenga mekangi singa na kingi kokite so ngono mona ke mutu ta komi lelo live ba faire rigola wana na ndinga ba beti ba Jésus de Nias baza ba tout le monde ba garçon mo il faut soutenir ba vie mo pour pas perdre il faut tout soutenir ba en plus ba kabosé bito ko soutenir pour azalo ka jeune ba jeune talent ya za jeune talent to boye kombo ba jeune talent yaza jeune talent kabosé so akomi jeune talent donc so rotie na jeune talent la kokisa atana na mwa bano baza ba sans impact to tanga ba kombo ba to ebité parce que kabosé azala orchestre moko na fait rigola ba beta na ba héritier wata ba jani pe ba beta so na ba jani bon chanteur ya mboka oyo ozomona jani asala ba succès kabosé peut en plus non rappeler à sala succès liboso a faire te na kwese oh car la maison mère tu as recruté taïno na maison mère on a tiré la vanda on a se fait rigola na ndemate ya sala ba succès na pas big star pas vena biso bana ni defao tala orchestre vena so defao na ndenga mabete asala succès te ozomona betande pas vena biso defao tala ka orchestre fait defao net génération en génération loka vena biso ba fali pipa loka ba faire rigola loka vérité est-ce que ba ko penser ba ke beta pas defao na ndimité
encore mais passer bato mpe basalaka bafeaturing bafeaturing basalaka wana eza bango na bamontana wana bango na bamontana génération mpenda oyo eza wenge omona bafali mpo balinga aza mpe icone na musique mpo lelo aza neso na maison mère bazwi ye faire egola na maison mère arecruté omona mneke obeti bona babese bezomona batutu kaluji kotangelanga bakabose te kotangelanga bakabose te quand même aza chanteur na kati artiste musicien ya RDC naza na poto kabosa yebani kolekanga te okosi obina zakalaka te oyemba rumba ne ya nini te ya niawu te oyemba yango te voiture sans moteur koloba te koleki na succès otie nanga banzembo wana te nde nayoka baconfession intime ya héritier nayoka wana te ozomona tozala l'air mo bato bakabose tokobeta masolo ya banzoko tokobeta masolo ya baniau te ya baboloko te ya banini omona totia ino mopanzi siko comparaison wana no ya ba live wana epuis ya ba acoustique wana euti no wapi par rapport ya eza mutu ba savoir faire de so sale loka bien omona ba tutu ba la génération surtout hors beta live ou beta faire go la sa fumoli nzela 1 million de vie na 6 jours malgré ba fiti bolinga bo dame ba vie mais faire go la Jésus de Nias balobi mpe bavu ya faire gola liboso ezalaki na ba 1000 et quelques mais tokomo mola et comment chuter c'est dû par rapport à quoi ezokita là il écoute internet internet c'est bon les 6 jours après mais 1 million de vies azap l'artiste a félicité mais ce qu'a dit le bombo côte sous au dîner mais il y a propreté quoi on a passé comme bonne chance vinanga na bosse de Jacques Mamoké Laetitia Chacha qui nzombo de place aux mère sucre na kati ya tulu na kati ya l'île mère nanga bozala ba soutenir janvier wata tout vina télé batu tout obolingaka janvier wata. Merci bien de soutenir l'anniversaire ya Chanice Mamoké moi la pour Elisa joyeux anniversaire Chanice joyeux anniversaire Jordan Fonseca super play à Paris Claire Boboula les mignons garçons Yaouli Mouchen Code Yamboka Gilles Kandole patron des Noisis des Secs Motema ya mapo finini na bosanité yanga ya kati chalet chambre appellation bien contrôlé madobu la babi salaka bola mon maman au senti que nengo salaka kuna au sala pepo na janvier na bosani souté ya ngai ya Myriam Wete ya ba star nyonso Nathalie Babi ya la sublime na bosanité boss nanga aimé de letine ja boss ya mande fasuke ya pembe au senti que boss ya sololaka par rapport ya carte à G bo soutenir janvier na bino wata na bino merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup, Jordan Fonseca, Salaka Boulam. Jordan Fonseca, si tu appeler Salah Boulam, Salanga bien. Olivier qui a l'espoir, Yabana Mbinza Nyonso, Claire Boboula, les mignons. Merci beaucoup, Janvier, ma banque reço qui s'abattu. Tika, Yosala Nambon traité. Ok, merci beaucoup, Janvier. Et puis, je profite de l'occasion. Là, je vois déjà donc Nathalie Mvemba Balobi, Naratia Allemagne, Nathalie Mvemba dans Nat Déco. Na posa ya décoration anniversaire mariage tout genre de cérémonie donc contactez Nathalie Vemba Selman et puis je vois encore également mon vieux Faline Domba c'est un mobile ya grâce donc ndoi nanga mobile ya grâce zola moninga ya pichu be monde donc ba vieux nanga base nanga vraiment ya Milouz na lela bino ya trop et puis je vois également moi si ya boss aza boss la patronne Patricia Kalombo donc je sais déjà que vous avez déjà déconfiné donc nous avons à continuer que ça la minene tous toujours ensemble grâce par cœur hier toujours malgré moi voix et déranger qui m'a je suis oui vas-y voilà ces messages mon beza très capital na ba tutu o ba bimana Karine na ndenga mabete bo pekisa yi soki bo pekisi Karine papa yo bosa na likambo te et si to leke pas joana tatami o nyonso baleka na beau marché o nyonso baleka na eporo place tondo vanda na otanga bakombo so boza mibali ya mabala na koboma mabala pa lelo soki ye aza na ndisi boyeba ke bele bokufa pe bokufa na otanga siko bakombo na misuto solola bien janvier bomba kotanga bakombo tete bomba nga na obangela nde yo na linga ko makasi nga nde na obangela yo kotanga bakombo te yekuta sa leka na ye ozusu mwana nani o nani comment on dit nani senti na yebi ke so leka na o na ba musicien bo pekisaka ye
Si tout bano mike mike. Tanga pe to lingi to yo tanga. 20 jours pas les cas. 20 jours pas les cas. Tika rotanga te tika. Vedi, est-ce que na ba tanto plutôt tika te webi ke ye di mutu na ngenge. Tika kote. Na yo tango aussi masiko na ya na liste. Merci. Na ya na liste. Merci beaucoup. Donc, tu comme déjà, te chuter déjà dans l'émission la biso. Je dis aussi un grand merci à Irsin Batika. Merci beaucoup pour la présence. Et puis, je vois également donc mon partenaire, hein, le partenaire privilégié de Balobi, Hilaire Clark Nyoka. Yo Zalara toujours, voilà. Talara opé sa grâce par cœur, pas son or, hein. Oh, epé sa mela moutunyo sauté, doit epé sa grâce par cœur, Makambu. Je vois également Pichou Bemolo Mobile ya Ornella Likando. Merci beaucoup à vous. Donc to sepeli ya trop na babonné na biso nyonso ya Beaux-Arts TV. En tout cas, ne zappez pas. Continuez toujours de s'abonner massivement et surtout n'oubliez pas vos critiques, vos suggestions, vos remarques, hein? C'est ce qui fait la force. Donc Moussapi Moro sur la Kelongité, on est toujours ensemble. Quant à moi, je vous donne déjà rendez-vous à la prochaine émission. Je vous aime, bye.